en général, pays ya mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, mokonzi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mardi, Elam Nawabota Nabino, merci pour vos belles, vos sabbats téléviseurs Nabino pour Nakolanda Info, Linga la journal, il y a peuple pour la peuple tout font la journal pour l'enseignement que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aranda qui va dernier hommage na Léon Ngulu Bangapongo au Akufa qui depuis Mokola le 4 février 2023 na âge il y a 89 ans. Jadine Malemba Pessimino bas détail. Ezalaki une ambiance moko ya émotion pe ya recueillement na ya dignité des messes nonnaires ya patriarche Léon Ngulu Bangampongo oyo akufaki le 4 février 2023 na âge ya 89 ans. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki pe présent elongo na ba personnalité ya ndenge na ndenge ya monde politique, économique pe social ya RDC. En politique, il y a premier plan Léon Ngulu a participé na table ronde politique ya Bruxelles na 1960 pene indépendance ya Congo belge. Leader oyo azalaki originaire ya province ya Équateur, azalaki mbalebe le ministre, gouverneur, sénateur puis membre influent ya MPR oyo ezalaki parti unique. Asalaki carrière moko moulayi na ba institution ya deuxième république. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a déposé qui gerbe de fleurs liboso ya cercueil ya patriarche Ngulu na signe ya respect pe pour na ko rendre hommage na mémoire na ye. Tobeta bongo masolo ya Premier ministre Jean-Michel Sama ou ya président qui est longola quelques ministres pe président ya CENI réunion oyo bazalaki kolobela bongo opération ya enrôlement ya troisième ère opérationnelle. Nadina Sona apesi binoba détail. Na lancement kalamingite ya opération ya enrôlement ya belecteur ya air opérationnel 3 oyo ezali bongo na ba province ya République démocratique du Congo lokola Maniema, Nord Kivu, Otuele, Baswele, Ituri, Chopo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui vendredi 10 février 2023 réunion moko ya Kafu bato ba participa ki ezali vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité Daniel Aselo, ministre de la défense nationale Gilbert Kabanda, président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima. Ezalaki question pour na analyser l'aspect sécuritaire pour un meilleur déroulement de l'opération Oyo na partie Oyo ya République démocratique du Congo. Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, ministre de la défense et longona président ya CENI ndenge alobi liboso ba panze sango bayambamaki pour na likambo etali parti est ya République démocratique du Congo oyo kalamingite ba enrôlement ezali kobanda kasi ba problème sécuritaire ezali kuna esengelaki ko analyser situation oyo elongona premier ministre nde alobi bazali ko encourager population ba yeba na ko s'enrôler massivement pambate ezali exercice moko très important oyo ba congolais nyonso esengeli ba yeba na ko sala boye na ngambu na ye vice premier ministre ya makambo etali sécurité ye apesaki ba assurance na gouvernement ya République démocratique du Congo pe apesi ba assurance et pa ya population pambate police et longona armée bazali ko sala nyonso po na ko sécuriser population enfin que ba opération oyo eye bana koleka na ndenge ya malamu bosimba que le 16 février de centrale électorale ba kobanda bongo lancement pour na ba opération ya enrôlement ya électeur na aire opérationnelle 3 ndenge président ya CENI alobi boye territoire ya Kwamount oyo e connaîtra ki ba moment ya insécurité yango pe ezali concerné pour na opération oyo.
Na masolo ya Seni Bobake, premier vice-président ya Seni, Bienvenue Ilonga, a participé na deuxième réunion ya comité ya pilotage ya sécurisation ya processus électoral oyo ezalaki présidé par vice-premier ministre ya intérieur Daniel Asselo. Stéphanas Kande, héritier Mapine Babesendo ba détail. Bokutani oyo ezalaki na tina ya audience ezalaki accordé vendredi 10 février 2023 et paye ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, président ya Seni Denis Kadima Kazadi boye bato ebele bazalaki wana lokola vice premier ministre et ministre intérieur Daniel Asselo, ministre ya défense Gilbert Kabanda, pe ba représentant ba ministère directement concerné na question intérieure, finance, budget, pe commissaire général ya police nationale congolaise général Dieudonné Amouli, pe ba officier supérieur ya armée bango nyonso ba participaki na réunion pona ibandeli ya posto. Question ezalaki mingi pona déploiement ya personnel pe matériel ya Seni na dernière ère opérationnelle oyo ezalaki bongo examiné. Boye na kati ya ntina wana na réunion Daniel Asselo asituaki contexte pe a regroupaki armée oyo akwapuye police elongo na ba démarche nyonso pona sécurisation ya processus électoral na ba zone opérationnelle oyo insécurité ezali pe balobelaki situation ya ba déplacé interne mingi penza ezalaki pe évoqué. Pona ngambu na ye, premier vice-président ya Seni, accompagné na directeur ya cabinet adjoint Dave Banza, pe secrétaire exécutif national Toto Mabiki Totokani, pe directeur d'opération Joseph Nsenda, bango batalisaki aperçu na o Italie opération, ya identification pe enrôlement na ba désert opérationnel oyo déjà makambo e bandaki. Boye représentant ya président ya Seni azongelaki mingi détermination ya équipe ezali dirigé pa ya Denis Kadima Kazadi ba kotika congolais mon côté en dehors ya processus électoral bango nyonso esengeli ba bana ko participer alobi ba se retrouver na cadre ya comité ya pilotage ya sécurisation ya processus électoral nde na cadre officiel oyo et ko permettre ba partenaire nyonso baza na charge de makambo ya sécurité ba bana ko beta masolo pona kotala ndenge nini makambo e ko bana kotambola wana ndenge vice-président Bienvenue Ilanga Lembo atalisaki alobi ezali bongo question oyo ezali ko préoccuper ensemble ya gouvernement même chef de l'état pona makambo etali situation sécuritaire bisika oyo kimia ezali vraiment nanu te na tina wana masolo e betamaki vraiment kitoko balobelaki ba aspect nyonso oyo ezali réservé na ba force ya sécurité pe défense boye nyonso elobamaki pe question ya makambo etali kotala ndenge nini misala ekotambola Seni akozana ba orientation pe ba voix nyonso esika wapi akodéployer ba personnel na nyonso pona kosala mosala ba parti oyo eza na insécurité nyonso ekozala bongo prise en compte po ete ba disposition ya makasi eyebana kozwama enfin ke mosala eyebana kosalema malamu balobi bakosakrifie batu te kasi nyonso bakosala nde basacrifice pour que makambo ya processus électoral eyebana kotambola na ndenge ya malamu ndenge vice-président ya Seni asukisaki koloba. Questeur adjointe à la Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse, Madame Sylvie Biré Bano a participé à la matinée électorale organisée dans le secrétariat exécutif provincial ya Seni Kinshasa na initiative ya organisation ya société civile et ya droits de femmes. Stéphanas Kande a fait nos bas détails. Natem lutte contre la violence électorale faite aux femmes pour la forte participation dans le fichier électoral des Alaki Tem ya matinée électorale au Alaki organisé na secrétariat exécutif provincial ya Seni na initiative ya société civile pe droits de femmes. Questeur adjointe ya Seni Madame Sylvie Birebano de azalaki wana pona ko représenter président ya Seni Denis Kadima. Objectif et activité au ezalaki pona kosala état de lieu sur violence électorale bazali kosala epai ya basi awa na Kinshasa. Occasion pona ko décerner récompense na Madame Rachel Mukasa. Izwaki maloba na kombo ya président ya Seni Denis Kadima empêcher Madame Sylvie atiaki en avant bas principe importé pour oyo ezali ko prôner pour na nouveau management ya Seni.
abakisaki na koloba ete toko honoré Madame Mukasa Rachel, agent préposé polyvalent ya centre d'inscription ya groupe scolaire Mwinda, portant code ya numéro 106139, situé na avenue Kisangani numéro 49 bis, kuna na commune ya Ngaba. Honoré pona ba bravoure pe intégrité na ndenge azalaki ko dénoncer monnayage ou bas service gratuit bazalaki ko senga ye. Avant remise ya certificat pona bénéficiaire, Madame Faïda, chef d'antenne ya Seni Limité, Willy Sumbela asalaki par na assistance ya traitement ya violence sexuelle oyo bazali ko subir na groupe ya ben civique suite ya opposition na koboya kozwa mbongo pona baboyi pe kosala file d'attente. Pona rappel, esalemaka bongo le 20 janvier na commune ya Ngaba, Madame Bukasa aboyaki bongo kozwa mbongo ya bato oyo balingaki kosala mulongo te pe bazela tour na bango. Lebeta masolo mususu distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi a salaki lancement ya première pierre ya ba travaux ya réhabilitation et rénovation à centre médecine mixte anémie SS ya Mabanga kuna na Yolo Sud. Stéphane Skande, reportage. Na kombo ya Mabanga na quartier Yolo Sud, commune ya Kalamu, ba travaux est constitué na kotonga bâtiment ya sika pona prise en charge ya ba drépanocytose. Bâtiment oyo kozala na rez-de-chaussée na réception, laboratoire et kozala combiné na banque de sang, ba urgence pe ba soins intensifs, salle ya accouchement, box ya construction, pe pharmacie. Premier niveau et kozala bongo na ba chambre plus de 100 ya hospitalisation, service ya administration, salle ya munene ya ba réunion, pe bloc sanitaire. Na période nyonso oyo ba travaux ba malade ba kozala interné na centre Yolo médical wapi pa yi ba kozala prise en charge momentanément kino tango misala e kozala évalué entre 10 à 12 mois. Entreprise Bet Building Company de bako effectué ba travaux oyo na mission ya contrôle ya société Radan Bosimba ke superficie totale ya bâtiment et kozala bongo na 1785 mètres carrés. Pour na rappel, Fondation Denise Nyakero Tshisekedi nde basali lutte contre drépanocytose moko ya ba pilier ya axe ya santé na vision ya appui régulièrement centre oyo et kozala na ba produits pharmaceutiques pe ba matériel misusu prise en charge pe ya ba malade. Honorable Lebe Mupia, député national élu à Funa ya Kitaki, semaine passée na 10 écoles ya district ya Funa pona kokabola ba kit scolaire odaki dans ya gouvernement central. Dombende Longwanza zaki na compte ya Foningala. Florent Lebe Mupia a pe makasoki mokete ye terrain de terrain molobeli ya bana funa akitaki na 10 écoles asalaki descente oyo objectif ezalaki pona ko distribuer ba fourniture scolaire dans ya gouvernement. Lundi 6 février ezalaki tour ya école Akito, école La Sagesse, école Jean-Jacques, école Kiziamina. Esika nyonso mur ya lamentation ya funa azalaki koleka. Honorable Lebe azwaki accueil moko chaleureux na ba responsable d'école pe visite oyo esepelisaki makasi ba élève. Vendredi 10 février 2023, honorable Florent Lebe Mupia a pemakite akendaki lisusu ko kabola ba kit scolaire na ba école ya ba kimbangiste abandaki bongo na Epe Bongolo akendaki na Mama Mwilu, école Makala, Epe Bumbu, Epe Bandal, Epe Kasavubu na centre d'accueil kimbangiste, Epe Selembaou, Epe Ngiringiri, partout esika akendaki l'homme du terrain, honorable Lebe Mupia, atikaki ba globe terrestre, ba maître can, ba équerre, ba rapporteur, ba ardoise, ba touche, ba livre, pe
ba mesure ya capacité bakisa biloko mosusu nyonso wana don ya gouvernement. Honorable Florent Lebo Mupia alingaka bana batanga bongo na ba condition moko ya kitoko. Tango ya vacances parlementaires et sengeli na député nyonso ko tambola ko visiter population ko ba situation ni bazanango. Ngai na poni visite ya école primaire et secondaire. Ya onde mutuya ya venir ya moka. C'est comme ça que na banaki ba tourner nanga na quelques écoles privées tokokota na école nyonso lelo na côté na école Kimbangisa banaki en lobby na sisi école Kimbangisa lelo lobby kuna to lundi na côté na école protestante officielle na catholique ti semaine prochaine mpona koyeba état de santé en matière d'infrastructure ya école nyonso wana. Félicitations l'homme du terrain honorable Lebe na souci ozana yango pour na éducation ya bana. Défi Congo ezali parti politique ya sika ya mwana mboka Diangenda Kitukutidi. Bo découvrir yango na reportage ya Stéphane Scan depuis Michael Bristoto. Qui a dit que ma prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te di lelo tika to bisabino que biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka défi Congo ezalaki bongo créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani parti ya bakongolais oyo eye ko répondre na aspiration ya bakongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka Diangenda Kututukidi Martorel petit-fils ya prophète Simon Kimbangu pe fils biologique cadet ya papa Diangenda. Défi Congo boyeba ke ezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique boye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel akozala si simple instrument to mosali ya pamba po Défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epo ya tata Simon Kimbangu vision na ye bosimba keza ya korefonder Congo na nouveau système ya gouvernance uta bomona ya papa Diangenda Kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona komedite pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère to pe pasi ya moto moindo to l'homme noir yo na ngai tolinga congolais koleka Congo pamba te na ntango tozongisi congolais na esika na ye tomitesi valeur yo nanga yango ne preuve oyo ezali kolakisa ke tolingi mabele na biso esengeli koyeba ke Défi Congo ezali installé na bagrande ville nyonso mpe na baprovince nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro 58 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri. Défi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa bakongolais nyonso awa tribalisme kutu bosana. Eric Massamba moko bakadre ya parti a communiqué na oyo etali signification ya lettre K tango tozali kolobela pe kokoma Congo na esika ya kokoma yango na lettre C pour na koloba Défi Congo. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Donc, des uns et des autres ne doivent pas se sentir exclus. Exclus parce qu'on entend Congo avec un K. Ce n'est qu'une provocation peut-être c'est aussi un défi psychologique, psychique, de faire le lien que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen, comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo, avec le K qui est le K africain. Bon kende noki na siège ya parti Défi Congo, bozwa ba fiche d'adhésion na bino, bo kota kota na kati ya parti, rendez-vous le 23 décembre 2023. Na cadre ya 30 ans, ya société ya aviation CAO eza composé na 95% ya ba congolais et faut linga les meki ko présenter bino ba cadre pe ba dirigeant o baza ko constituer société oyo.
Tolobaki na bino ke personnel ya CAA 99% bazali bongo ba congolais pe ba congolais oyo bazali na ba direction nyonso bazali ko occuper ba poste nyonso. Lelo to okende plus na domaine technique to ke na direction technique pour totali sabino lolenge CAA ezali une société très sérieuse pour ezali ko travailler ming penza na oyo etali bongo maintenance ya ba appareil na ye ko pesa bon ba moyen pe ba capacité na ba congolais ba yeba bazala former pour que lelo bango nde bazali ko sima société na bango na oyo etali bongo maintenance pe mécanique ba pa nyonso o ba avion ya CAA ezali ko kuta nango awa na République démocratique du Congo et senge boye ba ke ezali mindele te ezali bongo ba payate kasi ezali bana mboka o bazali congolais à 100%, congolais à makila, congolais à nzoto, pe congolais à poso. Bangonde bazali ko réparer ba avion, bazali ko ça la maintenance ya ba avion ya CAA awa na Kinshasa pe mingi penza na République démocratique du Congo mobimba bisika nyonso oyo avion ya CAA ekoki kozwama pe zoi problème boyeba ke dépannage ezali lelo po bana mboka ba maîtriser bongo technologie ya ba avion nyonso oyo CAA azui. Nazali epai la CAA kobanda mibu 1995 na mois de janvier. Tango nga nakotaki na CAA nazalaki na poste ya kolandela biloko nyonso etali cabine ya avion. Nyonso ya cabine ya avion etalaki nga na bande kosala mosala wana bakiti bagale biloko nyonso ba plafond biloko tout et etali biloko nyonso na kati ya cabine nazali kosala mosala wana. Pona mabongisi ya compagnie ndenge ya bongiselaki na ndenga bande kopesa ba formation na ba avion oyo nyonso to bande kozala na yango to bande kona na malembe to bande kozwa pe mikanda na biso ya bolongi ya ba mikumba oyo nyonso ba test oyo to bande kosala soko sali test olongi na mukuru wana ale ozani ko mata malembe na ba type da ba avion oyo CA abande kozwa ti lelo to komi na ba avion minene lokola ngondoka ba bengi 330 Airbus de lelo to komi kosala na yango lelo oyo nazali kosala lokola mécanicien cabine pe nazali kosala lokola mécanicien avion pe nazali kosala mukumba ya superviseur en ligne. Bon, superviseur en ligne ezali moto azali kotala ba avion oyo ezali kokende na kozala ba kobongisa avion nyonso ezali kopumbwa avion ezali kolandelaka yango mpona kotia ke ezala malamu pe na sécurité na misala nyonso oyo ekosengama oyo ezali kobima na libanda ya mosala ya kopumbwa. Par rapport ya CAA na oyo ngai nakoki koloba na cadre ya formation na cadre ya mabongisi nyonso na cadre ya formation pe mabongisi nyonso CA atie yango na liboso puisque ba congolais nyonso bazali kopumbwa na mpepo ya CAA bazala sire bazala na sécurité puisque formation biso tozwi ezali mpona ete bato nyonso bakomata na mpepo ya CAA bamata na ndenge esengeli bazala sire ke bana mboka oyo bali kosala mosala ezali kaka te bamosusu bapaya bana mboka na formation bazwi bakomi capable to balonge te bakosala misala na ndenge oyo esengeli mpe basepela bazala malamu. Nyonso boza komona confort, sécurité, assurance oyo CAA pesaka na ba avion na ye ezali bongo de ba congolais de bazali kosala bongo mosala ya maintenance pe ya technique pe ko réparer ba avion nyonso awa na République démocratique du Congo. En tout cas CAA mokako soit félicitations na ozali kosala par rapport ya ba congolais pe par rapport ya évolution en société oyo lelo ezali lisusu neloka ko prouver te pour ba congolais nyonso ba comprendre CAA azali bongo mokonzi ya mapata na République démocratique du Congo. Eric Travel ya mwana mboka Eric Mwamba baza kosunga ba congolais na masolo etali voyage reportage. Basala na bango masolo ya voyage bondi melanga oyo agence Eric Travel azali kosala bolukela yango kombo po na agence Eric Travel na mwana mboka Eric Mwamba bazomema bango likolo awa masolo ya voyage balobelaka yango lisusu te. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer.
shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Agence Eric Travel, baza kosunga yo na ba démarche na yo po ozwa visa Schengen na primoko ya muke okoti na mboka ya France, Angleterre, Belgique, pe bongo na bongo. Agence Eric Travel epai na bango prise en charge eza vraiment rassuré. Ya koloba ezalaka lisusu te. Famille d'accueil eza wana pona bato oyo bazangi esika ya kovanda. Na Agence Eric Travel esili te awa basungaka bato pe pona kokende na États-Unis d'Amérique, na Canada, pe bongo na bongo. Yo olingi okende na Dubai, awa pe prix ezalaka bongo muke. Masolo eza carré. Na Agence Eric Travel baza kosunga bato oyo nyonso balingi pe kokende na mboka ya Afrique, Tunisie, Afrique du Sud, Maroc, Égypte, pe bongo na bongo. Tunanga nini, Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limité, mosika te na INPP. Yo ovandi na Tiangu, Agence Eric Travel eza en face ya entrée Kimbuta. Bato ya funa, Agence Eric Travel okozwa yango na Arrêt Kingabwa, pene ya commissariat ya la police. Bongo bino bato ya Lukunga na Kitambo magasin, côté ya entrée Facebook pe WhatsApp. Eric Travel, bozala na mbangu, sino te bakomema bino likolo, bokomela pema. Nyonso eza assuré. Mon son provoque la fonce des... Pona kozala en bonne santé, poto kitoko pe ya malonga pona bala na bino, eza bongo Protivap. Yo mukolo okoki na okomela yango. Reportage. Yena, zoko ya bien. Bébé pro, azoko ya bien po ayaka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mni mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko olia na pasi te, est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro, ye alia kaka Protivap. Bandiku, naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro, banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekola linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli badiaka potopoto Protivap. Tala lelo yo, bébé pro akoli malamu po adiaka potopoto Protivap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitso nyoso toko bina dansa ba bébé. Toke, baya bayi yango, chante kitoko nchoto makachi. Mboka mobimba, echite ingi yo. Ha! Protivap, potopoto kitoko pona ba bébé pro. Tout ça communiqué écologique bolanda leur tourne yango. Mawana motema mokona bisate. Famille Louembwe bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayibai na bango nyonso liwa ya papa na bango Louembwe Kitenge Jean-Claude oyo azalaka directeur général honoraire ya ISDER Kindu pe pionnier ya enseignement supérieur na province ya Maniema. Ye akufaki samedi 11 février na clinique Ngalima. Programme ya matanga ezali boye mardi 14 février veille mortuaire na salle Umbrella référence na sima ya stade Vélodrome na commune ya Kitambo. Mercredi 15 février na ngonga ya 9h recueillement na clinique Ngalima. Pe levé du corps ekosalema na ngonga ya 11h départ ekosalema pona nécropole 3 oyo ezwami na Nsele Bambou. Ce qui a été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Jean-Claude Louembwe Kitenge. Papa swalo Bozala kebele pona kolanda info lingala journal ya peuple la bosepela kinango pusa. Merci na Ganting ya zalaki na sima ya caméra concours rédactionnel Jadine Malembe héritier mapindemi à superviser que journal oyo montage si mama qui est pas Pichu Mansia pe Christian Kengebeni ngala bino topsani rendez-vous mikolo zali ko ya au revoir. Eye lisusu bana Équateur mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe
fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na badestination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 badestination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balingaka mboka boete vous êtes trop amoureux du pays.